Bonjour, bonsoir, notre chers abonnés. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Au micro, c'est votre humble serviteur Augusto. Vous êtes en train de suivre l'émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV. Bokota, yalelo ya sika. Bande Kobalandi. Na cadre ya Les Artères de Kinshasa, lelo vidéo asika ememi biso na Kasavubu. Kasavubu, plus précisément na quartier Lodia. Bokota. Merci à nos très chers abonnés, merci à notre communauté du jour le jour communauté Ezokola. Merci beaucoup pour votre soutien. Commune ya Kasavubu eza na 7 quartiers. Ceux qui n'ako kotangela binongo, toza na quartier Lodia, toza na quartier Salongo, toza na quartier Ronel, toza na quartier Ancien Combattant, toza na quartier Lubumbashi, toza na quartier Katanga, enfin toza na quartier Asosa. Vidéo ya lelo ememi biso na quartier Lodia. Quartier Lodia eza na baveni lokola Toko, avenue Pozo, avenue Chikapa, avenue Luozi, Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kandakanda, India. Après India, toza na Lodia. Après Lodia, Dibaya. Après Dibaya, Popo Kabaka. Après Popo Kabaka, Mangai. Quartier Lodia est délimité par les avenues Gambela, avenue Toko, avenue Kasavubu, avenue Victoire. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ndenge bo komona vidéo na biso lelo to bandi yango na croisement ya avenue Gambela na avenue Toko. Avenue Toko na quartier Salongo nde avenue de l'enseignement. Ndenge boko komona to bandeli yango na ngambu ya Salongo to lakisa bino immeuble Inde 3. Immeuble Inde 3 eza na quartier Salongo. Biso vidéo na biso ezo concerné quartier Lodia. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na bandeko oyo bazo benga biso de temps en temps pour nous faire des propositions. Awa toza na quartier Lodia. Quartier Lodia na commune ya Kasavubu. Awa avenue de l'enseignement ou bien Toko. Avenue Toko Yangwana. Awa tokomi liboso ya la Samba Playa. Samba Playa yango wana ndenge boko komona Samba Playa place Yangiama abandaki ko répéter balongwa na bango wana. Toleki oyo eza balabala ya ba parti politique ndenge boko mona ngo. La parti politique etondi nde na balabala oyo.
Avenue Toko na commune ya Kasavubu na quartier Lodia. Oyo terrain ya Triomphal. Place bato bayekolaka mituka. Basali pe kermesse place wana. Tozo avancer toujours sur l'avenue Toko à Kasavubu à quartier Lodia. Tokomi na croisement ya Éthiopie na avenue Toko. Toza na croisement station service oyo tozomona wana. Ezande na croisement ya avenue Toko na avenue Éthiopie. Avenue Toko esukeli awa na station oyo na croisement na Kasavubu. En face na biso eza poste ya armée du salut ya Matonge. Yango nde eza en face na biso. Na droite station service ya Lodia ya quartier Lodia yango wana. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo commenter bandeko balandi. Lelo totamboli na commune ya Kasavubu. Awa toza na croisement ya avenue Kasavubu
na avenue Toko. Oyo ebele bayebi na kombo ya enseignement. Enseignement eza na ngambu ya quartier Salongo, na ngambu ya Lodja eza nde avenue Toko. Tozo kota avenue Pozo na Kasavubu. Immeuble oyo bozo mona na ba oyo batika Kinshasa mwakala de place boyoma ezalaki. Eza na croisement ya avenue Pozo na avenue Kasavubu. Boyoma ezalaki nde na lupangu oyo batongi immeuble ya sika. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Toye lelo na commune ya Kasavubu, na quartier Lodja. Tokotambola quelques avenues. Totamboli balabala nyonso te. Totamboli quelques avenues. Tobandaki na avenue Toko, bien avenue de l'enseignement. Tokoti Pozo. Après Pozo, to sauté Chikapa. Tokoti Luozi. Tokotaki pe Luozi, toujours pour na kolakisa bino Kinshasa ya 2024. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Awa tokomi na croisement ya Pozo na Gambela. Gambela yango wana. Toza na Pozo, Gambela. En face na biso immeuble 1 2 3 yango wana. Tokoti toza na croisement ya Luozi na Gambela. Oyo avenue Luozi. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Bandeko balandi, toza na commune ya Kasavubu. Commune ya Kasavubu, plus précisément na quartier Lodja. Awa toza na avenue Luozi. Merci na baoyo nyonso basi basabone. Na baoyo nanu basabone te, bo s'abonner massivement. Bokota tokomi na avenue Luozi. Luozi na ngambo ya Kasavubu, plus précisément na quartier Lodja. Tout le but quartier Lodja est délimité par avenue Lokola Kasavubu, avenue Victoire, avenue Gambela, na avenue Toko, ou bien avenue de l'enseignement. Awa toza na avenue Luozi, tozo avancer vers Éthiopie.
Tozo avancer vers Éthiopie sur l'avenue Luozi. Luozi ezoya soki obandeli à partir ya enseignement. Luozi eza lokola 3e avenue. Avenue ya liboso eza Pozo. Ya mibale eza Chikapa. 3e avenue eza nde Luozi. 3e avenue eza Luozi. Toza na Luozi sikoyo. Bokota. Tozo avancer vers Éthiopie. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Croisement ya Luozi na Éthiopie yangoyo. Toza na croisement ya Éthiopie na Luozi. Na bandeko oyo batika Kinshasa kala. Luozi ekomana université ya munene, université belgo-congolaise. Université belgo-congolaise, campus yango wana belgo-congolais. C'est-à-dire soki oleki collège belgo-congolais, oyo elandi eza campus belgo-congolais. Ya ambassadeur Mathieu Mubindi. Toza na Luozi yango wana toleki. Ba bâtiment nyonso misato ya milai oyo eza nde ya belgo-congolais. Toleki bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker pour nous encourager biso. Merci à notre papa le docteur Jean-Marc Ntita Kalonji na équipe mobimba ya centre médical les experts. Pepe Sibino Mbote. Na ba oyo bayebi chaîne na biso te, chaîne na biso eza 3 Exa Production TV. Na micro eza Wabino Augusto. Ba oyo balani biso mbala na bango liboso totombeli no boye imalamu na communauté na biso ya 3 Exa Production TV. Bokota toza na avenue Luozi tozo bimanango Kasavubu. Tozo bima na Luozi Kasavubu. Na croisement ya Luozi Kasavubu nde bokokuta
Carrefour des jeunes ya Matonge. Carrefour des jeunes eza na ngambu ya Matonge, mais na avenue entre avenue Chikapa na Manimba et blocande avenue Luozi. Avenue Luozi na quartier Lodja esukeli na croisement nango na Kasavubu. Tokoti balabala ya sika eza Masimanimba. Awa toza na croisement ya avenue Masimanimba na Gambela. De part et d'autre, ba maman bazoteka na bango fufu. Bateka ba fufu. Masimanimba yango oyo na quartier Lodja. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Masimanimba yango wana, Masimanimba yango wana na quartier Lodja. Bandeko balandi à 3 exemples Production TV, toujours pour vous servir. Et l'autre yaki na commune ya Kasavubu, plus précisément na quartier Lodja. Awa toza na avenue Masimanimba. Masimanimba soki ozouta Pongabi, Masimanimba eza 5e avenue. Masimanimba eza 5e avenue. Avenue Alboso eza avenue Toko ou bien enseignement. 2e avenue eza Pozo. Après Pozo Chikapa, après Chikapa Luozi. 5e avenue de Masimanimba. Toza na Masimanimba. Tozo kende vers croisement na yango na Ethiopie. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bo pesa ba proposition na bino. Numéro na biso eza affiché anse ya ba écran na bino. Bobenga bandeko balandi toza na commune ya Kasavubu oyo avenue Masimanimba ndenge bokomona. De part et d'autre basak ya fufu yango wana bato bazoteka na bango na balabala. Masimanimba yango wana awa tokomi na croisement ya Masimanimba na Ethiopie. Awa toza na croisement ya Masimanimba na Ethiopie. Ndenge boko komona oyo wenze artificiel. Makemba yango wana nyonso oyo oza nango besoin ya dessert yango wana bafruit yango wana. Awa toza na croisement ya Ethiopie
na Masi Manimba. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na baoyo bakuti biso na nzela. Vous êtes bel et bien sur la chaîne 3 Exa Production TV. Na émission na yango les artères de Kinshasa. Les artères de Kinshasa ya mukola lelo. Eye kolakisa bino quelques avenues ya quartier Lodja na Kasavubu. Quartier Lodja na Kasavubu. Bokota tozana oyo eza 5e avenue. 5e avenue soki outi triomphal. Eza 5e avenue ya quartier Lodja. Tozana Masi Manimba, oyo Masi Manimba. Bokota bo partager, bo liker. Bo commenter. Toujours avancer vers l'avenue Kasavubu. Croisement ya Masi Manimba na avenue Kasavubu. C'est tout jeunesse en lelo. Balingi kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Croisement ya Masi Manimba na Kasavubu yango wana. Croisement ya Masi Manimba na Kasavubu yango wana. Avenue Oshwende. Avenue oyo elandi Masi Manimba, mais tokotaki yango te. Tokotaki oyo elandi Oshwe. Oyo elandi Oshwe eza Lokolama. Awa toza na croisement ya Lokolama na avenue Gambela. Tokoti Lokolama yango wana. Tokoti Lokolama yango wana. Tozo zonga nango vers l'avenue Kasavubu. Toza na commune ya Kasavubu. Toza na commune ya Kasavubu, plus précisément na quartier Lodja. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bopesa ba proposition na bino na ba commentaire. Bandeko balandi biso toza 3 Exa Production TV. Les retours à la parole nous est tous demandés. Balandi na biso na monde entier. Bopesa ba proposition na bino na ba commentaire. Bobenga numéro est affiché na se ya écran na bino. Oyo eza 3 Exa Production TV. Toza na balabala
lokolama yango wana na baoyo bauti kokota tolobi toza na quartier Lodja eza na commune ya Kasavubu. Tobandaki na avenue de l'enseignement. Après avenue de l'enseignement tokei na Pozo. Après Pozo Chikapa. Après Chikapa Luozi. Après Luozi Masimanimba. Après Masimanimba ezalaki Oshwe. Après Oshwe toza na Lokolama yango oyo. La parole, retournons tous à la parole. Tout dit beauté mon massé. Et que mon qu'on a l'oubli, tous on a allé le Verification des écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison. Awa tokomi na croisement ya Ethiopie na Lokolama. Awa toza na croisement ya Ethiopie na Lokolama. Ethiopie yango wana. TV eza radio te. Tozo lakisa bino image réelle. Image réelle ya Kinshasa na 2024. Kinshasa ya 2024 toza na avenue Lokolama Bokota. Pesa sango na moninga. 3 Exa Production TV. 3 Exa Production TV ezo lakisa bino Kinshasa ya 2024. Oyo toza na balabala Lokolama. Toleki croisement na yango na Ethiopie. Tozo kende vers l'avenue Kasavubu. Tellement toujours tenir sur la qualité de l'image. Yango wana moyen to banda Kasavubu to kita Gambela ezate. Moyen to banda Kasavubu to kita Gambela ezate pona contre-jour. Bokota bo s'abonner, bo partager. Bozolanda les artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV. Merci na babone na biso nyonso. Merci na babone na biso nyonso. Bisika bozwami. Merci beaucoup pour na soutien na bino. Toza na avenue Lokolama. Tozo kende vers Kasavubu.
Avenue Lokolama Yangoyo na quartier Lodia na Kasavubu. Tokomi na croisement ya Lokolama na Kasavubu. Croisement ya Lokolama Kasavubu yangoyo. Bokota. Après Lokolama tozana Kanda. Après Lokolama Koti Kanda. Awa tozana croisement ya Gambela na Kanda. Oyo avenue Kanda. Oyo croisement ya Kanda na Gambela tokoti. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Bandeko Balandi à 3 Exemples Production TV. Toujours pour vous servir, nous sommes dans la commune de Kasavubu, plus précisément dans le quartier Lodia. Quartier Lodia Yangoyo. Na bana Kasavubu nyonso, bana kave nyonso ya monde entier, bana dendal ya monde entier, bokota, bo partager, pesa sango na moninga, video ya sika ekoti, les artères de Kinshasa ya sika yangoyo, to komi na avenue Kanda. Tokomi na avenue Kanda na quartier Lodia. Tobandaki na avenue de l'enseignement. Après tokoti Mpozo. Après Mpozo toki na avenue Chikapa Luozi. Après Luozi Masimanimba. Après Masimanimba Oshwe. Après Oshwe Lokolama tokomi na Kanda. Ndenge boko constate lokola biso balabala nyonso ezana ba garage pirate ya mwana bato bazo sala kope na bango na balabala leta yotala bamituka oyo ekufa oyo bazobongisa ezana babalabala nyonso bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker, n'oubliez pas de commenter. Faites vos propositions. Nous allons vers l'avenue Éthiopie, vers le croisement de l'avenue Éthiopie à avenue Kanda.
awa tokomi na croisement ya Éthiopie Kandakanda, croisement Éthiopie Kandakanda yango wana toza na quartier Lodia Kandakanda yango oyo na croisement na yango na Éthiopie. Toleki bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bo liker s'il vous plaît. Bandeko Balandi. Notre communauté, la communauté 3 Exa Production TV. Et l'autre dans la commune à Kasavubu, plus précisément dans le quartier Lodia Bolanda. Awa tozana avenue Kandakanda. Kandakanda na commune ya Kasavubu. Kandakanda eza 8e avenue. 8e avenue soki obandeli yango na boulevard Triomphal. Soki obandi na boulevard Triomphal oko compter avenue ya liboso eza avenue Toko ou bien avenue de l'enseignement. Après avenue Mpozo, après Mpozo Chikapa, après Chikapa Luozi, après Luozi Masimanimba, après Masimanimba Oshwe, après Oshwe tokei na Lokolama, après Lokolama toza na Kandakanda pour l'instant. Oyo eza avenue Kandakanda. Kandakanda na quartier Lodia, Kandakanda na quartier Lodia. Bakambiste ya Kandakanda bango wana bazosala kope na bango. Toza na Kandakanda awa tokomi na croisement ya Kandakanda na avenue Kasavubu. Kandakanda Kasavubu yango wana bokota bo s'abonner, bo partager, bo commenter, bo liker. Après Kandakanda tokei na balabala India. India eza balabala oyo ezalaka na parti politique ya fait président Kasavubu. Lupango nango ya parti politique yango wana ya premier président toza na India croisement nango na Kasavubu. Tokolobela quartier Lodia te sans pour autant ko taper avenue Lodia. India tokotaki yango te, tolakisi bino kaka croisement na yango na avenue Kasavubu.
tolakisi bino croisement ya India na Kasavubu, place okokuta siège ya parti politique ya premier président, le président Kasavubu. Sikoyo tokoti na avenue Lodja. Tellement toza na quartier Lodja, toye kolakisa bino pe avenue Lodja. Awa tobandi croisement ya avenue Lodja na avenue Gambela. Tolobi soki balabala nyonso tozobanda nango na Gambela eza par rapport ya position ya soleil. Tokoti avenue Lodja yangoyo. Avenue Lodja yangoyo na Kasavubu. Avenue Lodja na Kasavubu yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les artères de Kinshasa lelo ememi biso na commune ya Kasavubu, plus précisément na quartier Lodja. Ndenge na lobaki yango na ebandeli, commune ya Kasavubu eza na 7 quartiers. Commune ya Kasavubu eza na 7 quartiers. Toza na quartier Lodja, toza na quartier Salongo, toza na quartier des anciens combattants, toza na quartier Katanga, toza na quartier Ronel, toza na quartier Asosa, na quartier Lubumbashi. Bokota awa tokomi na avenue Lodja. Tokomi na avenue Lodja, tobandaki na avenue de l'enseignement. Après avenue de l'enseignement, tokoki na Mpozo, après Mpozo Chikapa Luozi Masimanimba Oshwe Lokolama Kandakanda. Après Kandakanda India, après India tokomi, après Kandakanda tokomi na Lodja. Tozo kende vers croisement Lodja na Ethiopie. A croisement ya Lodja na Ethiopie nde okokuta Institut Lodja yangoyo. Institut Lodja yangoyo na bana Kave, bana Dendal. Institut Lodja yangoyo. Porte d'entrée ya Institut Lodja okokutango na ngambo ya avenue Dibaya. Tozokende na croisement ya avenue Lodja na avenue Ethiopie. Bandeko Balandia 3 Exa Production TV, toujours pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Kasavubu. Commune de Kasavubu, plus précisément dans le quartier Lodja. Awa tokomi na croisement ya Lodja. Croisement ya Lodja na Ethiopie yangoyo. Toleki croisement ya Lodja na Ethiopie. Croisement ya Lodja na Ethiopie toleki toza na Lodja. Toujours Lodja tozokende vers avenue Kasavubu. Tozokende vers avenue Kasavubu. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Bo liker s'il vous plaît. Bo liker. Pesa sangona moninga TV za radio te. TV za radio te, toujours pour vous servir. Bokota, bo s'abonner, bande ko balandi. Abawo nanu ba s'abonner te. Bo s'abonner massivement.
Au micro, c'est votre humble serviteur Augusto. Votre humble serviteur Augusto, toujours pour vous faire découvrir la ville de Kinshasa, les avenues de Kinshasa. Toza na quartier Lodia na Kasavubu. La parole, Vertification des Écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Tokomi na croisement ya Kasavubu na avenue Lodia. Croisement ya Kasavubu Lodia yango oyo. En face na biso nde place Yimka. Place Yimka yango wana, Yimka RDC. Après avenue Lodia, tosalelaki bino lisusu avenue Dibaya. Awa toza na croisement ya avenue Dibaya na Gambela. Croisement ya Dibaya Gambela yango wana. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. 3 Exa Production TV, toujours pour vous servir. Toza na commune ya Kasavubu. Toza na commune ya Dendal. Bokota bo s'abonner. Toza na commune ya Dendal. Awa avenue Dibaya. Na baoyo bazwi biso en cours. Baoyo bazwi biso na katikati. Tobandaki vidéo na biso na avenue de l'enseignement. Avenue Toko ou de l'enseignement. Après Tokei avenue Mpozo. Après Mpozo Chikapa. Après Chikapa Luozi. Après Luozi Masimanimba. Après Masimanimba Oshwe. Après Oshwe Lokolama. Après Lokolama Kandakanda. Après Kandakanda India. Après India Loja. Après Loja tozana avenue Dibaya sikoyo. Oyo eza avenue Dibaya. Avenue Dibaya na Kasavubu yangoyo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bo benga numéro eza affiché dans ce écran na bino.
tobandi concession ya institut Lodja yango yo ndenge tolobaki ke entrée nango eza na avenue Djibaya. Tobandi concession ya institut Lodja yango wana abana kave nyonso boyebi institut Lodja yango wana. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons Institut Lodja yango wana à la parole. bamituka yango wana ezozipa botanga makomi Institut Lodja yango wana entrée principale yango oyo bana baza na congé mais bal ezobetama na kati toleki tokomi na croisement ya Djibaya na Ethiopie. Bandeko balandi bozalaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino, liboso ya ba téléphone na bino pona kolanda les artères de Kinshasa mukolo lelo. Les artères de Kinshasa mukolo lelo ememaki biso na quartier Lodja na commune ya Kasavubu. Quartier Lodja eza entre avenue Kasavubu, avenue Victoire, avenue Gambela na avenue de l'enseignement. Quartier Lodja yango wana. Bokota, tozokende déjà vers la fin de cette vidéo. Après avenue Djibaya, tozana avenue Popo Kabaka. Après Popo Kabaka, avenue Mangaï. Après avenue Mangaï, avenue de la Victoire. Mais pour la vidéo à lelo, comme bonus, tokosale le bino avenue Ethiopie. Tokomaki Popo Kabaka te, tokomaki pe Mangaï te, mais pour vous rafraîchir la mémoire, quartier Lodja ezana avenue Lokola, avenue Toko, avenue Pozo, avenue Chikapa, avenue Luozi, avenue Masimanimba, avenue Oshwe, avenue Lokolama, avenue Kandakanda, avenue Yinja, avenue Lodja, avenue Djibaya, avenue Popo Kabaka na avenue Mangaï. Bandeko balandi, merci beaucoup pour votre attention soutenue. Merci beaucoup ndenge bozalaki ebele ya kolanda émission na biso ya mukolo lelo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Mama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango tambe bisanga libala
Vidéo na biso ya lelo ekosuka na avenue Éthiopie. Awa toza na croisement ya avenue Éthiopie na avenue Toko ou bien avenue de l'enseignement. Na balabala nyonso to banda koloba croisement Éthiopie balabala boye, croisement Éthiopie balabala boye. Tozo lakisa bino sikoyo balabala Éthiopie yango moko ti na ndenge eko kutana na balabala Victoire. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné puisque makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi
ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire bapesa yo moko tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yakana yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toiko tosanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi
tosala parole retournons tosala parole toudi botemo maseli ebeke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tozongela liloba Merci beaucoup, merci beaucoup. Bozalaki ebele pona kolanda biso mokolo ya lelo. Émission na biso ya lelo esukeli awa. Ya croisement ya Éthiopie na victoire. Croisement Éthiopie na victoire. Soki yeso azongi te tokutani mbala sima. Kimia na mabota na bino. Bon début de semaine à tous. masula kobanga